Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino oyo ezali flash d'information tozali kopesa na bino pona koyebisa ete lobi monsieur honorable Francis Kalombo tokoyamba ye na émission monene tokosala lobi à partir ya 20h. Alors esengami na bino bato oyo bolukaka po ete bopose honorable Francis Kalombo ba question esengami na bino ete pona ko éviter ba makambo ya kofinga en direct ba makambo ya koloba n'importe quoi moto nyonso tu asengeli kokoma motuna na ye okomi yango malamu na boîte email na biso ezali bongo diaspora-rdc@zoomel1000.com. okomeli biso yango otindeli biso na boîte email ba question na bino nyonso tu biso tokotanga yango tokobanda kopose soki tango mosusu ndeko tindi otiena kombo na yo après biso tokotanga motuna na yo totuni yango na honorable Francis Kalombo ye ako répondre pona tosali bongo parce que soki tolobi tolekisa bato na ndenge ya en direct bino moko boyebi ete bato mosusu bayebaka sens importance ya émission ezali koleka en direct te okomona bakobanda kofinga surtout bino moko boyebi bato mingi bakoma kaka na langage ya kofinga banzoto ya bamama na biso donc bakoma kozwa yango ekoma lokola style moko mpona bango yango ete ndeko nyonso oyo okoki komona ete ozali na occasion ya kotuna honorable Francis Kalombo motuna okoki kokomela biso na adresse na biso pe tosengi na bato nyonso to ba membre ya PPRD nyonso oyo bakoki ko participer pe kotuna mituna na bango bokoki kotuna biso pe botindi yango na boîte email na biso pe tosengi na bato nyonso ba diaspora congolaise nyonso o bazali awa botuna ba mituna po ete lobi monsieur Francis Kalombo ako profiter pe pona ko pesa ba makambo nyonso tu ya ba élection ba résultat final oyo ekopesa na mokolo ekopesa ma mokolo mwa lobi pe ako expliquer ako éclaircir situation nyonso po ete bato mingi bakomaki koloba ba makambo ebele o Francis Kalombo bakangaki ye azali kolinga ko tricher amemi ba bulletin de vote ebele na camionnette moko pe bakangi ye ba menacer ye pe ba beti ye ba makambo ebele lobby ebongi malamu moto nyonso tu a profiter pona kotuna eza la partie ya lelo ndeko kokoma question na yo otindeli biso yango mais lobby okolanda yango okoyoka yango tango honorable Francis Kalombo ako répondre na motuna okomi kombo na yo nyonso tu na mboka ovandi esika ozali pe tango honorable Francis Kalombo ako répondre biso tango ako répondre biso nde biso tokozwa yango tokamati tolekiseli bino yango moto na moto akozwa biyano na ndenge na ye po ete tomonaki ete soki tolekisi yango na ndenge ya en direct tosala ndenge baninga mosusu basalaka na ndenge te eleka na ndenge ya Skype toyebisa na bandeko ete bakota na Skype na air boye toyebi biso moko ndenge tango ezalaka ete
bato bakonzi oyo ya Congo tango bazali koleka na ba mission to mona yango pa bandeko mosusu okomona ba misusu baza koya na esprit ya kofinga sans même à se rendre compte que ayende po ita profiter atuna ba mituna na ye mais ayende po afinga aloba n'importe quoi yango na to lobiete ndeko soko zali na motuna na yo occasion yango yo tuna yango po ete soki olukaka kotuna monsieur honorable Francis Kalombo motuna ezali occasion monene oyo yo ko profiter po otuna motuna na yo po ete oyo kape eyano na yo oyo honorable Francis Kalombo akopesa na eyano oyo yo kotuna yango wana tozali koloba na bandeko nyonso ete bamituna na bino botuna yango po ete toko clôturer à partir ya lobi na 12h lobi na 12h bamituna nyonso to bato bakomelaki biso batunaki toko sélectionner yango et puis à partir ya 20h ya lobi nde toko tuna yango na honorable Francis Kalombo pe ako profiter po apesa biso situation ya ba élection ndenge leki ndenge nini ba pesi ba résultat pe akokoka ko éclaircir biso na makambo mosusu ba point ya mike oyo bato bakokaki ko comprendre te oyo bato bazali tango nyonso komitungisa oyo ete bino moko boyoki ba rumeur etambolaki oh non ba kabiliste bazali kokatisa na ngambo ya Braza bazali kokima ba makambo ndenge na ndenge bazali kokomana ba internet yango ete ezali malamu mingi ndeko bongisa motuna na yo tuna yango directement epai ya honorable Francis Kalombo komela biso yango pe biso to kopesa ye yango ye a ko répondre bino ndeko kozala na komitungisa te biso tozali radio oyo tozali na tamoko plein oyo ezali teke to kobanda kopesa bino o 2 minutes o sala bote otuni motuna na yo to kotuna na Francis honorable Francis Kalombo peye akozala libre to kopesa eta na ye pote ayanola la moto apesa éclaircissement nyonso pote moto a comprendre na motuna na ye ezala te na ndenge ezali ke ah non bato bazali ebele to pesi yo kaka 2 minutes te ndeko moma yango yo koma motuna na yo koma yango ndengo lingi pote honorable Francis Kalombo akozala na disposition na bino lobby à partir ya 20h heure ya biso awa na Europe yango tolobi ete bandeko ba bolingo tango oyo tozali kosenga na bino ete message oyo ndenge tosili kolekisa yango ebongi malamu moto nyonso apprendre part ya likambo touti koloba bongisa ba mituna na yo oyo kotuna na honorable Francis Kalombo po ete mokolo mwalobi biso tokotuna ye ba mituna wana pe ye akozala na possibilité ya ko répondre na ba mituna nyonso tu oyo bandeko batuni na banzi ete bandeko message to pesi yango oyo nyonso akozala disposer moma yango yo komela biso déjà ba mituna na yo oyo honorable Francis Kalombo ako répondre bino à partir ya lobby tango mosusu bato bakoloba mais pona nini basali yango te biso moko totuna bandeko to sali yango pona ko éviter bato oyo bayaka na esprit ya kofinga ya koloba n'importe quoi nde bato wana nde tozali ko éviter bango parce que tango balobi ete bazali koloba ete débat ekoleka po ete bato ba profiter batuna ba mituna elingi koloba teke motuna oyo koya nango ezali po kofinga bato banzoto ya ba mama na bango te yango ete tosali bongo pona ko éviter ba embuscade mosusu oyo bato oyo bazalaka na yango na misima ya mituna bango na banzi ete lobby honorable Francis Kalombo na ba mituna bokotuna biso toko pesa ye yango toko tindela ye yango toko lobela ye yango payer à ko répondre biso pe boko joa yango en même temps pe tozali ko transmettre yango en direct bandeko babolingo na banzi ete wana ezalaki message o to pesa ki pe to sengi na bino ete kimia boboto bondeko ezala na bino bisika bozali pe mokolo mwa lobi na banzi ete honorable Francis Kalombo ako zala na biso en ligne pe to yebisi na bino ete ba oyo nyonso tu bazwi message oyo bazali na occasion ba lingaka kotuna honorable Francis Kalombo mituna c'est le moment yango yo bokoka kotuna ye ba mituna bokomela biso pe biso to ko transmettre yango okomi kombo na yo malamu okomi pe na mituna na yo clairement biso to ko transmettre yango pe to ko tikela ye temps po ete à répondre à éclaircir situation na ndenge ya malamu
bozala kaka bisika bozali pe nayebi ete na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya mokolo na mokolo. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodeposela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.jumelmine.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.